Ingeta la famille, ingeta, makambo sur makambo, affaire sur affaire, dossier sur dossier, bande konanga, makambo ya somo, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisaka nde toyebisaka bino ezosala pasi mingi na motema. Kolala kolamuka na ba dossier, kolala kolamuka na makambo, kolala kolamuka na ya pasi pe mawa, kolala kolamuka na ya mokili mawa te, kolala kolamuka na makambo ya kobangisa, kolala kolamuka na dossier sur dossier, affaire sur affaire, bande konanga ezosala pasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandignon soyakala, bienvenue na ba onyon soyasika kande toyeb sarabino, boyei malamu na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne moko ya ba analyse, chaîne moko ya ba songi. Donc awa bande konanga eza place toyaka kotonga se kotonga soki yo pe osepelaka na kotonga, en tout cas oyo eza place na yo po na kotonga na ndenge pe na degré moko ya kitoko. Voilà, lelo bande konanga Kisongi Songi officiel amemeli bino sango ya papa na biso Yandi Mosi. Na bandi ebele ya batu toyebi Yandi Mosi, na bandi ebele ya batu tosepelaka na Yandi Mosi. Bande konanga lelo toye na affaire, toye na dossier, toye na likambo bande konanga ezo sala pasi. Na yebisaka bino toujours que non, soki makambo eza ya pasi ezalaka toujours devoir na biso, ezalaka toujours place na biso ya koya koyebisa bino que non makambo yo ezo sala pasi. Soki pe makambo ezo sala pasi te, biso kaka tokoya koyebisa bino que non makambo yo ezo sala pasi te. Avant na kota na mozindo ya situation, mozindo ya makambo ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel, tokosenga na yo o s'abonner massivement. Tango ozo s'abonaka bongo kobosana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi Songi officiel abanotiaka ba vidéo ya sika, bokozala directement et encore informé. Toyebisaka bino toujours que non, vous informer sur notre devoir, ko informaka bino ezalaka penza musala na biso pe tosepelaka koya ko informer bino. Bande konanga en tout cas na ye na pasi na ye penza na pasi ya makasi na motema, bablo mosusu kande na yebisaka bino ezalaka toujours bien toye tolobi tobeteli yango sete, parce que soki tokovandaka ka kimia, batu mosusu ba continuaka kosalaka buzoba, batu mosusu ba continuaka kosala bisala sala na bango. Pourquoi? Parce que bayebi ke tosalaka na biso muto kopekisaka biso azalaka te. Yango babilo mosusu eza toujours bien toya kotelemelango, toya kolobelango, pour que ba mosusu pe bazwa leçon, ba mosusu po ba meka banzela nini ya ko changer. Toyebi biso nyonso papa Yandi Mosi aza papa moko azalaka na ye maladif, aza na babibela bela na ye ekoma na bango na temps oyo papa Yandi Mosi akendaka Afrique du Sud balandela problème ya santé na ye. Mais c'est comme si de son côté ye azomona kaka aza mwana muke ayaka na ba réseaux sociaux, asekaka batu, aimiliaka batu. Tomonaki awa biso nyonso na liwa ya papa na biso Jani Fai tango akufaki. Tomonaki Yandi Mosi makambo ayaki kosala sur les réseaux sociaux, makambo moko ekamwisa ebele ya batu ebele bamituna kipenza papa oyo na mutuna ye azokanisaka nini, ezaki bomwana ekomi kozonga ye to eza nini. Na kotala papa Yandi Mosi aza teke non, aza mukolo o ba mikolo bazalaka bazo perdre ba mémoire. Ye mémoire na ye ezali très bien, mémoire penza na ye ezali très bien, aza na problème ya mémoire te. Mais papa Yandi Mosi aza nde na problème moko na oyeba te, soki azolinga kaka ti lelo je m'excuse, ti lelo oyo nini carrière na ye ezonga ka ndenge ezalaki kala to eza ndenge nini. En tout cas to comprendre te makambo ya Yandi Mosi.
Avant natia ba commentaire ebele nazotie la bino nanu mwa video ya Yandi Mosi mopanzi ya video nanga o na salisi awa boyo kanani ba makambo oyo azobimisa ya après nazozonga sima po na koya ko continuer moi analyse na biso to landa nanu et on se retrouve juste après. Balongoli serke na bana na kende fana na matonge kutu na kimaki bango to bakundo fanda na wileri ici la zo kiba ici la zo ici pechanga nini o azo kiba batasila Mosi awa place batanga ndenge nini ba polémique ti na kata RTNC donc eza passe yo yebanga ondeni okukula ondeni azokiba non ba terre nanga na zai na bango na di ba epitinga président ta ici lié on a zobenga yaya dema a to l'équipe bango to moni groupe asila ba belele go yinda heureusement ba FARDC bazalaki wana ba maîtriser ki ba eza yo bien ni moso kimaki non ngala kimaki ngala kenengi nanga na moni ba longoli serke na bana na kende fana na matonge kutu na kimaki bango to bakundo fanda na wileri ba longoli serke na bana na kende fana na matonge kutu na kimaki bango to bakundo fanda na wileri ici la zo kiba ici pechanga nini o azo kiba batasila Mosi awa place batanga ndenge nini ba polémique ti na kata RTNC donc eza passe yo yebanga ondeni okukula ondeni azokiba non ba terre nanga na zai na bango na di ba epitinga président ta ici lié on a zobenga yaya dema a to l'équipe bango to moni groupe asila ba belele go yinda heureusement ba FARDC bazalaki wana ba maîtriser ki ba eza yo bien ni moso kimaki non ngala kimaki ngala kenengi nanga na moni ba longoli serke na bana na kende fana na matonge kutu na kimaki bango to bakundo fanda na wileri ba longoli serke na bana na kende fana na matonge kutu na kimaki bango to bakundo fanda na wileri ici la zo kiba ici pechanga nini o azo kiba batasila Mosi awa place batanga ndenge nini ba polémique ti na kata RTNC donc eza passe yo yebanga ondeni okukula ondeni azokiba non ba terre nanga na zai na bango na di ba epitinga président ta ici lié on a zobenga yaya dema a to l'équipe bango to moni groupe asila ba belele go yinda heureusement ba FARDC bazalaki wana ba maîtriser ki ba eza yo bien ni moso kimaki non ngala kimaki ngala kenengi nanga na moni ba longoli serke na bana na kende fana na matonge kutu na kimaki bango to bakundo fanda na wileri. Voilà, nabandi ebele abatu touti kolanda touti koyoka makambo Yandi Mosi auti koloba. Yandi Mosi akendaki na matanga sikoyo yaki kosala ke na matanga wana Irsi Pechanga pe azalaki. Kandenge ezalaka biso nyonso toyebi na minute oyo sila bisalu na Irsi Pechanga bayokanaka te basololaka te. C'est vrai, ebele abatu tomitunaka toujours bawelela nini likambo nini salake bango basololaka lisusu te bango bazalaki bapire penza ya kosakana te mais lelo oyo toye kovanda ka boye toye komona silence na kote ya sila bisalu silence na kote ya Irsil Pechanga basololaka lisusu te kande nayebisaka bino babilo mosusu nzambe ka ye moko nde ayebaka le pourquoi sila bisalu na Irsil Pechanga basololaka te sila bisalu na Bellevue basololaka te sila bisalu na Dinana basololaka te nzambe kande ayebi na bango moko bayebi o bawelela eza bongo sikoyo ye papa na biso Yandi Mosi ake matanga baye kokutana kuna na Irsil Pechanga eye kosala ke bato asila bisalu bakoti
Tango ye amoni bato asila bisalo baye kokota, Ursule Pechanga a se déplacé, ye yandi mosi aya kosalela ngo ba émission. Bande konanga, babilo mosusu il faut tolobaka. Kande na yebisaka bino eza na ba dossier mosusu oyo toko préféré na biso tovanda kimia, mais eza na ba dossier mosusu oyo penza ezalaka toujours bien toye tolobi tobeteli yango sete. Parce que soki bo mona makambo mosusu ezokende bien te, malamu boye bisi mutu ke non, makambo ozo sala eza bien te, esalemaka te, eza bongo. Nakananga, c'est tout à fait normal, Ursule Pechanga a déplacé. Atanga moko, soki na yebike, toza na ba makambo moko ya barando, ba polémique moko boye ezotambola na kombo nanga. Soki na kei bisika na monike place o na kei eza na bato ya mutu kingandi. Baye, batu wana na yebike polémique ezalaka ya makasi, barando ezalaka ya makasi, ekozala toujours malamu na kote nanga na se déplacer, po na ko éviter ba makambo mosusu. Parce que toza bato monaka bato mosusu bamoni yo mbala moko bakomi na tendance babeta yo. Ursule Pechanga aza ye moko, bato wana baza soki 10 soki 20, ce qui est normal. Bakoti kolukela ye ka mwa likambo moko boye ezanga mutuna makolo balinga babeta ye. Sikotango pe bakoya kobundisa Ursule Pechanga babeti ye baseli ye soki mabe. Kaka biso awa tokoya sur les réseaux sociaux kobanda koseka Ursule Pechanga. Il fallait okima ovandela kika kistar ka biso. Un homme prudent va le mal de loin. Soko monike mabe wana ezoya. Omi batama omi bomba. Kozela te ke non mabe ekoma pour que oba nomi lobela ke non si je le savais soki na yebaki na lingaki na sala boite. Oyo penza Ursule Pechanga asalaki na ye bien atanga moko na place nanga ka ndenge Ursule Pechanga asalaki na lingaki na sala na yebike bato balingaka ngate bato bakoki kosala nga mabe malamu na kima. Ezala te ke non na suka na bandekolela na loba ke non si je le savais yo moko déjà oyebi ke batu o bazoya batu wana baza kuna balinga ngate batu wana bakoki kosala nga mabe mais c'est déplacé. Ezoka musanga na ndenge papa na biso yandi mosi azoya kolobela ngo na ndenge papa yandi mosi azoya kobetela ngo lisolo. Pona ye azoya kobeta lisolo ya maseki koya koseka Ursule Pechanga. Donc akanisi ke non Ursule Pechanga na nzoto na ye Ursule Pechanga aza na makasi te. Aza na makasi mais soki bato baza ebele c'est tout à fait normal o se déplacer. Okima bato ebele lelo bakufa basa na se baza na se ya mabele pona mutu makasi. Pona kolinga kolakisa population kolinga kolakisa bato ke non moi aussi je peux faire. Yango lelo oye boma bato ebele. E boma penza bato ebele mais soki oza mutu wa mayele eza mutu oyo amonaka soki amoni mabe ezoya mbala moko obandi kodéplace mbala moko obandi na yo kokima obatela vie na yo. En tout cas papa yandi mosi eloko kana koyebisa yo eloko kana koloba na yo contrôler ba langage ozolobaka contrôler ba makambo ozosalaka oza papa mukolo oza na perte ya mémoire te mémoire na yo ezosala bien penza makasi. Alors ata soki oza na besoin ke non oloba batu bayoka yo déjà aussi osala kombo na Congo batu nyonso bayebaka papa yandi mosi eza na mutu moko te ezala mwana muke ezala bana o bakola otu na ye histoire papa yandi mosi aloba ke non na yebi papa yandi mosi te azate batu nyonso bayebi papa yandi mosi bayebi pe ba histoire ya papa yandi mosi. Alors vanda na coin na yo vanda la ligne na yo ekozala toujours malamu. Olinga te ke non oya kobetisa bato mosusu mabaku ekozala bien te. Na kilelo oyo il faut tomi batela penza mutu na kwa na ye ekozala malamu. Rando ya Ursule Pechanga na Belvi kandi Ursule Pechanga plutôt na sila bisalu yo koki koya kokota ngo te. Okoki koya jamais kokota rando wana te eza rando moko etali yo te. Et d'ailleurs soki ozalaki papa malamu oza mutu moko olingaki oya kotia kimia opesika exemple ya ndenge bino bo travaya kala olobi ke biso to travaya na batu kingandi tala na ba série na biso babiloko ezalaki te mais lelo oyo soki babiloko komi koya eza bien te parce que oyo eza musique te barando oyo eza barando ba musique eza barando oyo koki kozala barando ba théâtre te eza ba conseil yo papa yandi mosi il fallait oya opesa ke oya na ba réseaux sociaux okota interview okota na plateau pona koya koseka Ursule Pechanga. En tout cas c'est honteux de ta part osali makambo moko ya soni
oyo papa na age na yo okoki kosala yango te. Babilo mosusu nga na lobaka eza babilo mosusu tokoki kosala ba age e permettraka biso lisusu ba makambo mosusu kosala te. Okoki kotala makambo moko bolobi oyo eza lisusu ya age na nga oyo nakoki kosala te. Makambo ya boye ya age na nga esi eleka ezalaka bongo. Papa Yandi Mosi mipesa respect, vanda penza na ligne na yo, vanda penza na kwa na yo ekozala malamu kekoya kolinga otia trouble otia bitumba entre Sila Bisalu na Irsil Pechanga. Toyebi ke déjà ke moto ezalaka toujours ya kopola ya kopela plutôt entre bango na bango ezalaka toujours ya koinda ezalaka toujours ya kobeba sikoyo yo koilinga lisusu koya te keno oya kopelisa pelisa lisusu moto ya makasi ekozala bien te. Yandi Mosi mitia na kwa na yo mitia na place na yo en tant que papa ekozala toujours et encore malamu mingi. Voilà. Tokomi na mwa suka ya partage na biso ya lelo bandeko nanga. Suka na biso yango yoka nde toyebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka te ekendaka nango mbangu mbangu. Bon permettre biso surtout toyebisa bino bye 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 et à la prochaine. Ciao.